ingeta en tout cas matondo mingi na ndeko na biso en tout cas bote lamu esika bozali kolanda biso eza na esengo mingi lisusu ya koya liboso na bino tokoka kolobela manaka mabiso na mikolo nyonso oyo ya bino mosali ya bino mopesi maso oyo aye mpo na bino biso oyo batata Kainda Mutombo Banyembo Lumande donc toza wana mpona kosepelisa bino kaka te kasi toza wana mpona kopesa bino mingi lecture na nzela ya bakoko bazoloba nini na basituation nyonso ezotraverse biso Afrika Congo mpe mokili mobimba bakoko bazomona nini na kati nini ezotungisa baike solution na bango eza nini nde bongo toyaka toujours liboso na bino mpona kopesa bino lecture ya bakoko nde bongo bomonaka biso ngonga nyonso toza pembeni ya Tata Ngunza po miso na bango ezali miso na biso te miso na biso ezosuka kaka na oyo tozomonaka te bango baza komona na oyo bayebiso tomonaka te baza kosala basacrifice na ndenge ya bokoko po bonsomi ekokoka kozala ata kopasi ezali kasi bango bazoyika mpiko ete solution ekozwama kaka na bokoko ata kofingama ezozala ata maloba mabe ezozala toujours bango bapikle baza kaka kati na bokoko po bayebi kende esika bonsomi ya bato bayindo ezali nde bongo tozopesa vraiment matondo mingi na bayo mpe bapesaka ntango na bango mpona kolanda biso atako mingi ya bayindo nani basosoli pasi oyo bangunza baza komona te na oyo ya biso lisongi ya nzela mpona kobondela ntango iso pasi oyo ezonyokola bayindo epai ya bakoko bakotrouveele biso solution na makambo oyo ezoleka kasi lelo toyeli bino lisusu manaka ya sika kotalisa mabongo na situation politique oyo eza kosepase na kati ya mboka RDC nde bongo eza kopreokipe lisusu bangunza nini baza koloba na kati nini bango baza komona nde bongo biso toza na basolution te toza mpe na ya koloba te kasi tozokende koyamba ya biso Tata Ngunza bango nde bapesaka biso lecture spirituelle parce maye bango bamonaka biso tomonaka yango te nde bongo tozokende koyamba oyo ya biso bongo mesano Tata Ngunza vraiment ezala esengo mingi bomona ndenge nini azaleli lelo par rapport na ndenge bomesana komonela bitili ingeta boye malamu Tata Ngunza matondo ngotamutu namoni mpenza boza na humeur ndenge bozalelaka te mais naasili bokoloba yango batelespectateur bakolanda bino nini mpenza ezotungisa bino na nini mpenza bomoni kati na spiritualité mais totiki bino nani bopesa bayenge na batelespectateur na biso matondo mopanzi sango yango bayenge na bino ngotamutu Banyembo Lumande mwana ya Banyembo ingeta bayenge mpe na bandeko balanda epai wapi bazali kolanda biso ngonga na ngonga ntango na ntango tozali ebele bayendo bongo topanzani mokili mobimba yambo bongo matondo na tata kela likolo na se wapi oyo bilaka na ye mpo na bayendo ezokoba se kopela na moyo biso motinda mifumu kimbangu wapi oyo andimaki mpasi ya boloko na bomoi mpo na biso bayendo mpe ya biso lisusu yaki bavita andimaki kotumbama na moto mpo na bosembo yebongo atalisaki na biso baleki babango bakoko babiso bazokoba bongo kobotisa makabo matondo na bango pamba te loposo moyindo ekobongaka te mpo bakoko bandimaki teki loposo moyindo ebonga yango bo bakoko babotaki biso bakitani na bango mpo bongo biso mpe tobota mpo loposo moyindo etikala éternel matondo na bakambi na biteni biso bakambi ya politique ba homme de science et bakambi na biso eteni ya bonzambe na biteni banso bazwami ya bapayato ya bayindo baza kaka bamitu topesi bango bayenge bolandi bolamu na bebalanda biso na poko ya lelo matondo vraiment Tata Ngunza tosepeli atako lelo boza na ndenge bozalelaka te ingeta kasi tokoloba mingi te tozokende bamona vif ya sujet na biso biso banso tolandi discours ya chef de l'État monsieur Tshisekedi Tshilombo na mai asili koloba vraiment tolandi yango na bokebi mingi bino bolandaki na part na bino biso pe tolamba na part na biso mais tomoni vraiment moi
kimia eza penza te na maloba oyo alobaki. Nde bongo bino mbala na mbala boza ko prôner non rupture ya coalition parce que bolobi Mbuta Tshisekedi eza vraiment na besoin Mbuta Kabila po akoka kozwa expérience oyo ya bango ya 18 ans pe akokolakisa bango ndenge nini bakoki kosala. Mais na kolandela discours ya Mbuta Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, amoni lokola coalition na yango ezali frein ya komata ya RDC. Coalition na bango bato FCC bazotila bango toujours bakali ne bongo lelo oyo na kotala penza boye aza déjà prêt à dissoudre yango po abanda ba nouvelle consultation. Mais bino boboyaki yango siko lecture nini oyo bino boza nango na phase spirituelle, conséquence nini ekoki koya na makambo oyo po namoni penza imere na bino eza penza kobongisa mate ingeta bayimboka baza na souci ya koyeba bino bato bozali koloba boza ko soutenir coalition Mbuta Tshisekedi aza na besoin ya Mbuta Kabila. Mais tokomi komona ete tokola makambo za koloba na Mbuta Tshisekedi to Mbuta Kabila, on dirait mariage wana ezozala kaka pasi. Lecture ya bakoko kati na bino ndenge bozoloba lecture na bino sikoyo soki lelo oyo bolimbisa parce que mutune eza mwa mulai sikoyo bino lelo oyo soki Mbuta Tshisekedi malgré koloba malgré ba émission bosali mwa mingi ya koloba ete bazala kaka ensemble mais lelo ezosimba kaka te ekozala boni ekosuka wapi conséquence nini ekoya na mboka et puis la phase spirituelle lecture yango ezosalama ndenge nini nayebi te parce que soki tolobi tokota na détail ya discours ya chef de l'État ndenge bangoni moko balobaka mbala na mbala tokobongisa lotiliki tokobongisa banzela tokobongisa nzala éducation ndenge balobelaki éducation gratuite et en plus de ça courant ezalaka penza te maibo eza ba discours oyo mbala na mbala tobanda koyoka pe toyokaki yango yambo ya bango koya mais oyo ezotungisa biso mingi ezali on dirait makambo nyonso bino bolobaki esimbi penza te parce que bino bolobaki ezali volonté ya bakoko mais volonté ya bakoko nini penza bango bako ndeni bakoko bazokoka kokotela Mbuta Tshisekedi te po akoka kogarder coalition ou bien ndenge Mbuta Kabila andimi parce que aza na choix te ya kolâcher na coalition wana ekosukila bango ndenge nini mboka tozomona lokola nungu ezali peut-être toboyi nde makila etanga bakoko na kati na bango nini ezali kuna nde eloko eza kotungisa bayike tokonda qu'est-ce que c'est tolandaki mpe ndeko na biso ye alobi azoprône neutralité kasi alobelaki mingi ya koloba ke non ndenge eza wana bango mibale ozala kitoko te na bokabwani parce que na Kinshasa vraiment biso ate tokoli na Kinshasa toyebi Kinshasa baza na esika kokimela te soki lelo epaka ekoyi. Et en plus de ça Tshisekedi bien que chef de l'État mais aza penza militaire te Kabila bilo mosusu akoki kosupporte mpo azalaki militaire boni bino na phase spirituelle bozosala lecture ya makambo oyo tata Ngunza vraiment malobo mboka bino matondo mopanzi sango na mwa deja likanisi ndenge bopesi na manaka ya lelo yambo matondo na nkumu na biso Chilombo tulobaka mingi etabota na makila bokonzi mongani ya bokambi koki oyo bongo mbuma euti nete na biso bakasayen ileko na biso ekoki tobimisi mbuma ya bokonzi lolenge bongo tokabolaki yango na 4 langues nationales komona nanu discours to bongo mayebisi ya mokonzi ya mboka nanu azali président ya République démocratique du Congo et Congo langue oyo eza véhiculé du nord au sud de l'ouest à l'est eza bongo lingala to bongo 4 langues nationales na biso donc d'un point de vue ya biso bangunza babateli tradition ya bosemboli mission ya mobikisi mvuluzi fumoki mbango donc il a fallu ba conseiller ba komela mokonzi ya mboka discours
na zing de langue locale nationale donc ba communauté ya Lingala to Kikongo Swahili to Chiluba mais koloba na ba langue oyo tobenga dite officielle comme si tozalaka sous colonisation et mkoloni ni président français osala discours na ye na Lingala na Swahili na Kikongo na Chiluba et pourquoi ka biso tisiko na 21e siècle to continue kaka kosala discours na ba langue ya ba colonisateur donc yango omona ete message à lobby eza pena capter malamu te na ba mboka oye adressé parce que adressé na ba français te na ba peuple oyo azokamba wana donc et capter na mabe et aussi que mta ko interpréter ndenge compréhension ya français donc a français za na ba probi ba virage makambe belé français za nango donc kokeni mbamona ba langue nationale na biso et ko permettre audition donc oyoka malongi za nano na bezo kamba soki bazo kamba yo ki malonga te moi pe ba exécuter ba poten kanti na yo et vous alate il faut oloba maloba oba yoka ba sosola yo na mozindo nango nde bokozala na relation ya malamu buzana malamu pour kama bango pe malamu discours eleki ndenge elekeleli tuka ba homme politique bazana ba appartenance na bango ba sentiment na bango boelingi bango ne passe na biso baindo yango wana donc bazo matate le terrain de la nation azaki awa atika komi awa atika komi akomi awa lelo to bakana neutralité et na sens que mabele ya Congo eza bomoko mais tokozala kaka na ngambo na oyo aza ko prôner la foi kimbangiste dit bongo tradition africaine on va promouvoir la valeur innée ya bato ndenge totia koloba eke tozwa kama ba référence wana nzambe o ba ba kesambela Israël obligé ne Jacob j'ai haï Esau azaki na neutralité te et nzambe alingi bata malama boya mabaza neutre te tokobi etolobi ete lelo motamutu Tshisekedi mokonzi ya mboka nkumu ya mboka ya Congo a consulté bato ayoki bato nde batindiki ye to azwi mokano ya kotikana na partenaire oyo babenge bango partenaire na partenaire na bango na coalition na bango pour nommer informateur à ça la nouvelle coalition majorité à sika pour ça na bango sous une nouvelle coalition nzoka échec oyo eza constaté na de mkonzi ya mboka ye moko échec wana eza y compris na bato oyo ye azolinga sa ba nouvelle majorité bango pe bana kati et basali nini mpona changement ya bolamu ya peuple congolais wana tolobaka eloko moko e mokonzi ya mboka lokola mutu biso ba tozokola ba membre ya nzoto et etena osala musala na ye eteni nini ebimisi fruit nango positif na République démocratique du Congo wana to na parlement wana donc et yango moni religion africaine le baki réforme salama toza piégé en tout et pour tout les routiers 5 ans renouvelable une fois yo kanti moto yebi ke 5 ans mosazo sila ako promouvoir tek a magazine pour lobby et assurer survie à famille na ina yemoko il y a déjà la bonne voie ya tricherie to ya vol to ya ba abi moko il faut et salama toza ko imiter aveuglement nous poso pembe oye da ça pesa ba assurance na social biso to na voie ya développement na renaissance donc kokabwana ya lelo oyo eza voulu to lokola na bon nombre ya population to pena ba partisan mingi ya mouvement politique oyo IDPS est-ce que yango eza raison ceux qui lelo to kabwani et Congo ezu décollage Congo ibongi toi na problème d'homme mutu souvenez-vous partenaire ya nkumu oyo akoti motamutu nkumu alute koleka motamutu kabanga lobi je n'ai même pas 15 personnes donc avec un manque d'hommes et permettre yete
asala bolamu na mboka pamba te papa na ndako na bana ebana bazozanga kotosa papa to ko exécuter maloba ya papa papa comme na difficulté comme essoufflé akeluka mbongo aya bongisa ndaka komba ndako alamba akoma na pasi. Ok, bana baza ba support basungi ya baboti bazwaka relève na ba bisika o baboti bazosuka bana bazokoba e bazwa relève na biteni nyonso. E Congolais pasi ya Congo tuta koloba ngo awa eza ba dirigeant politique na biso te, eza ba nkumu na biso te. E pasi ya Congo eza kaka wuta Congolais moyindo africain ayambaki religion étrangère, ayambi bonzambe ya bapaya ende ekomisi ye moto na bobola et baza kotenir yango et les pauvres en esprit car ils hériteront le royaume des cieux na romain. Donc il y a que ça la été moto moyo déjà ba pauvre ye spirituellement mais il y a que ça la été et ya bongo kolata physique na ye moto wana moyindo wana yanga no mona kumu auti koleka alobi ete conférence des princes na ye alobaki batunya mutuna regret no eza nini na nyonso na tani sosali abi azo regrete ka keloko mo akokite kosala nini a parvenir te kobongola homme zaïrois na homme congolais ilo bakokite yango wana ezoloba nini ewani za émission mosusu tokodéveloppe yango mozaï nzadi nkisi euti na nzadi nkisi akoki te kozwa mutu oyo ya libebi ya maya bosoto e abongola adeverse e po azonga moto ya Congo e moto oyo ya tina moto ya bokasi akoki te koparvenir un faible akomise fort pamba te baza kwa tenir faiblesse ya moto wana du jour au jour il a parvenir ta soutien te. Est-ce que net ozokende boye na pouvoir oyo eza en place 100% chrétienne? Est-ce que bozo croire à parvenir na Congo ya bakoko ni leko oyo la foi kimbangiste région africaine telemi Emily mwana bapaye koka pena kopesa données claires na nkumu ya mboka po na évolution ya Congo. Tout commence na spiritualité, tout commence par les pensées. Ndio mwana ete biso bayini topesaka kondima na nkumu ya mboka po tebi nkumu ya mboka aza connecté na relation na monde spirituel epa ya nzambe bakoko epa ya nzambe oyo akokelama na nyonso moni ndi topesaka bato kondima yango moni ti lelo yo etikala biso e tozokumisa tozopesa elike na bato siko bato wana topesa elike nzoka baza déjà dévié déjà ya libebi spirituel oyo bazozwa ba pensée makanisi orientation to ba idée na ye eza orienté na bloc moko déjà ya libebi ezosala te bongo esali biso bongo tokoma lokola ba fanatique aveugle tozosoutenir kaka mokonzi mais oyo azobima pertenance spirituelle na ye lecture spirituelle na ye nini azosala toi les a pris en compte. Ingeta bila futa tangunza vraiment eloko tolingi toyeba makasi ezali ya koyeba sur le plan spirituel rupture ya coalition wana lecture nini ezopesamela conséquence nini ezali vraiment soki bokosunga biso na korépondre surtout mpona batelespectateur na biso ekozala vraiment malamu mingi lecture nini bosala conséquence nini ezali na kokabwana wana. Ingeta esi topesi na émission euti koleka tokozongela ngo koloba ete lecture oyo ezali na mayema sozekala ya Congo badongolo miso bayebi ke Congo mboka elaka tokende bona bilaka tolobaki yango 2021 tozokende et bazo koluka ko faire rater vocation ya Congo a jouer rôle na comme il se doit lokola esengeli et au moins des ordres politiciens oyo eza déjà ko annoncer eza déjà installé déjà kokabwana ya bankumu wana mibale ekomema biso na pasi et risque ezali souffrance
risque ezali bongo lokito ebetama na mboka Congo mpe yango ekumba pasi na Congo peuple congolais mpona kozanga na ye koyoka malaku to bilaka ya mfumu kimbangu eza debi ya kofungola porte ya pasi. Or eza traité ni libanda est-ce que boyebi ntina ya présence ya ambassadeur américain wana bane kobina wana ye wana lelo ce qui est vrai et bazolinga nde mutu ya nkumu wa utikoleka Mbuta Kabila mpona nini ya réforme ya secteur minier oyo aote kosala eza koempêche bango ebapie Congo à l'éternité. Faut baluka baécarte ye et po basali ba investigation ya fortune aussi azul et là une fois bakomettre main sur ye Mbuta mutu et bakozwa en espèce bozwi oye certes atiango libanda ekobénéficie na Congo te peuple congolais te ni na bana biso ya lobi comme bana crise bakozwa yango e bakolinga bazala na champ libre bakota na Katanga na est ya Congo e bapiller baminere na biso comme se doit. Risque ezali lisusu ndenge bakabola bango boye baproposition so bakoki parce que même quand na bango mo le poso pe baza divisé en deux mosusu baolinga susu ba renouveler confiance Mbuta Kabila azonga su na boloko na bango parce que akopesa ba garantie oyo Mbuta Tshilombo apesi te akomi te na niveau wana. Souvenez-vous, histoire se répète, hein? Tout est la Congo en face, c'est Maté les Carabie mania d'une autre. Lisuba na Sassou, les Lisuba ingénieur na pétrole et harmonie ba anormal et salama non total à l'équipe ba contrat alinga sala la réforme pétrolière pour na bolamu ya bandima biso ya Congo mfua et total la monde comme na insécurité azui Sassou ça s'appelle ba garantie koleka lelo Congo Brazza bazawa na niveau de vie ni nya sali ya malonga na mboka na Congo. Donc Mbuta Kabila eza tout calculé na impérialiste na ba multinationaux na ba dongolo miso ya Congo batingaka pasi ya Congo le poso pembe et baza kotindika et pour monde déjà comme déjà kotia communauté internationale baza ba témoin. Donc azo zonga lisusu na boloko wana nilika na bango pona ba abi oyo kaka mutu wana mpuku wana kaka le poso pembe azo fula koto. Donc azo zongisa lisusu Mbuta mutu Kabila bongo azonga kopia su ba garantie wana et ce qu'appelle ba garantie wana ils ont un avantage ya nani et comment aza ko rater kaka bilaka na ye. Donc et kozana biso ba conseiller spirituel et chef de l'état actuel et ba mona musika batala musika et pour ceux qui lelo ba yé ko nganzama et pour démocratique du Congo pour batika eza passe parce que bakozwa ba précaution nyonso ndenge o déjà bazo bimisa bango au fil et à mesure ba bimisa bango pour déjà ba loi ba koyes ko nganzama Congo au peuple congolais a pour s'en sortir sous soutien ils ont fait ça biso passe na bilaka to vocation ya Congo faki a jouer na Afrique centrale pe na Afrique mobimba pe na mokili. Donc eza ko rater ko faire échouer c'est même bilaka mfumu kimbangu bino na bloc spirituel tata ngunza boko toujours au les locaux nini boko ça vraiment parce que boye inquiétude de côté makasi obi ke bate bele bazolanda bino pe bazotia elikia nabi ke atako christianisme ezali mais tozali na baye bazobundela biso c'est le plan spirituel na boko sikoyo bato wana bozomona te quelque part bakumi lokola neti kolemba moke ingeta te bilaka ya tata nzela fumu kimbangu leko oyo ekozwa échec ata mokolo moko te pona nini pamba te kotombwama ya songa fumu kimbangu na diaspora partout dans le monde ezalaki te lakisa bongo suprématie ya monde spirituel ya Congo spirituel ya Afrique spirituelle nde bongo ekosala ete échec esalama na mabongosi nyonso oyo ezosalama parce que bozo ba ke Mbuta Kabila azaki na obligation te bonga tika bokonzi nini esala ye atika bokonzi ba ko ignorer lelo mais l'homme histoire peut avoir raison
et bangunza bayika ingete yango penza soki toza kolobela to parce que basérie wana tomonaki ete bino bangunza bolobaki ete non élection kozala te kasi élection esalami ne bongo moto akabila kei mais lelo suki bolobi coalition ezala te mais apparemment coalition ezala mais apparemment coalition yango ezozala kaka te sikoyo ozomona teke bato bakomi mpe bouleversé mais bazoyika mpiko na mayebo oza koloba matondo tulobaki te élection eza tulobaki yango baélection tofanda toyokana yango esamaki deux grands bayokanaki yango bongo basalaki passation démocratique bayokaki balandaka biso bayokaka biso dans mbimba na biso na région africaine yango esalamaki bapasse pouvoir pacifiquement esalamaki yango mpe toloba ete esengeli bongo bampaka ya mboka tofanda etoyeba wapi esengeli biso kosimba mpo kimia ekota na ekolo Congo nzoka nde ezali mabongisi mobimba ezosalama libanda ya Congo libanda ya Afilika baloposo mosusu oyo bakoluka ese bakongo wana 9 pays voisins unique au monde entouré donc Congo a vocation à devoir y atelema comme Sarkozy a dit la colonne vertébrale comme France Fanon à Loba Congo a fait des formes ya mundu qui a revolver donc gâché trouvé na Congo donc Congo a un rôle que jouer mais et bakolinga te Congo a exercé vocation na ye ndenge esengeli et bakolinga ba maintenir en échec nde okoya komona ete bongo ba même personne oyo bazoe pa mbuta Kabila ba même personne oyo bazoe pa mbuta Chilombo nzoka sengeli bango mibale bapesa elike na bango na religion africaine na kimbangisme authentique et bapuiser na bavaleur inné ya bato mais ndenge tozokende liboye soki peuple congolais azokontinue kopesa mokongo na bilaka fumuki mbango e akozwa mbata oyo akanaki te epai kobimelela ye akoyeba epai kobimelela te mais ekoloba teke bongo kopesa avantage na loposo pembe pamba te nango tokomi bakita bamata échec ya loposo pembe lelo orient azali bakoki kosisite mutu mobimba aintercale kaka loposo pembe po bango basali biso mabe mingi koleka orient mpe akoya côte asiatique bachinois mpe bakozala mais tokozala na toa déjà éveillé ndenge bango bazwa susu kokipe Afrique mpe Congo donc lelo nyonso oyo loposo pembe akosala aluka déstabilisation si déjà azokende na pas na côté politique mais pour avoir ensemble sous la totalité à contrôle parce que spirituellement déjà bango déjà bazo contrôler sur Afrique spirituellement déjà c'est pas perdre déjà mais azoya sikoyo ko embryer na phase politique oyo akambi ba action physique die physique to c'est tenuana azoya bongo ne ekozela ka ke chèque po ingeta nenge peuple congolais azana no endormi ba nzamba bakoka ko telemisa même le poste mususu au contraire le poste pembe pour à contrecarrer kaka si c'est possible même on a Poutine na côté na contrecarrer son kaka a bloquer kaka route na le poste pembe pour ngonga na bango de sili mais les autres zo linga et biso population to longola nkondima na ba parti politique na biso to komi na kolinga mingi ko prôner tribalisme tout le monde pour nani pour makabo ya tata mokeli atie makabo na bikolonio nyonso sengeli nkumu ya mboka ata na ba bikolo nyonso na ba mankanda nyonso makabo ni oyo ezali oyo ko servir nation soki azwi kaka ekolo moko kikanda moko ako privé évolution ya mboka po makabo za éparpillé babwa kaka c'est masika moko te même balona komona azopanza bilona yango esalaka biso de tosanga po makabo wana ya na avantage ya konza biso toza likambo ya ngonga bosi mwa ngonga ebele biso pe tozaki mwa ngonga na introduction kasi boyebisa biso nanu kokabwana wana ezoprofite na banani na peuple congolais parce que balobi na discours na bango ke peuple congolais nde alobi bongo asali baconsultation
oyo alobi ezali attente ya peuple bino so na voie spirituelle bolobini matondo biso conséquence to ezo profiter eza clair ekoprofite na peuple congolais te osoki bakabwani et d'autre part baza na force baa na belikia baa na barecours oyo bakosala kaka na libanda sikoyo moto akati okozwa nini e soki te yo okobatama na sa mbeto te na sa mesa te mais toza na eteni wana te lelo tozopesa raison na belge oyo alobaki na biso ete n'est pas bon ya kopesa biso bakasi ya bokonzi boyeba liloba na belge ntalobango atamboli bikolo nyonso abi te kasi ya kozwa bokonzi te par rapport ya lolendo to ya kobeta tolo to ya kozala na bango ndenge afandi na bato abi ekonomi oyo bopesa bato ya bakongo to Congo central ndenge asala lecture na ye e armée bopesa bato kuna ye kwa te adefinisa bopamba te azwani te ya kofanda mais an échec an a tort et to pousser ye te kazala na raison et biso comme toza bana ya suka tozi bokonzi mpona kokotela les 4 langues nationales ba 4 tribus ba 4 grandes tribus na biso et to promouvoir unité ya Congo mokonzi ya mboka alalaka ilera alalaka e mutu na ye azwaka mpe ndoto tika ete ndoto wana ezala na direction ya mo ezobimelela mpo azwa makanisi mpe ndoto na mokili ya molimo oyo yakambi physique mpo Afrique spirituelle ezali il faut baye oyo babundela bokonzi oyo lelo oye kokuta bango nde bakoya kopesa makanisi mpo otambusa mboka malamu batambusaka mboka te na même ndako okama ndako na sentiment bana te pamba te mwana na kimwana na ye akosala makambo akosala bademande oyo ekitia papa en difficulté mokolo oyo afandi azomona mosika ke mwana moke wa te atelemi donc tozala biso peuple mayele torate opportunité te oyo ya passation démocratique significatif symbolique oyo ete baprésident africain ete afrique mpe ete monde balkanisaki toza incapable ya koyokana entre biso to pour bango contraire que nous sommes capables de surpasser baintérêt na biso posa na biso mais totia intérêt général na centre et tozongisa nefu toparachite tozongisa nazozongisela bino liloba nazozongisela bino mpenza liloba parce que ngonga eza kaka ngonga tokozwa temps bato mpenza te bafanda kaka balanda biso nasi émission kokoba eloko ndozosenga na bino kaka conseil oyo bino bokopesa lisusu na mokonzi ya mboka ndenge asali discours na ye conseil ni bokopesa par rapport à l'spirituel matondo nde tolobaki discours ya mbaleko ya to ya mbaleko ozala ezalaka mingi na bankota na biso mpo bososo ezala ya malonga audition yokama malamu soki mokonzi bayoki yo malamu te e